Bonjour papa. Biso doit aller au Niger Fatia. Pour ça la marche pour le coalition FCC et puis le boy mort les le Gabadou et puis toujours les gens de Soba comme la Beni. La monde de Besson mais tant temps la marche na biso. Bon ne donc ne boye dans mon limite de sous la sila pour ma tête. D'accord. Mongo wana bakufota adailongia bato bakufa dola bakabila la père dola na père Tshisekedi et bato za momo de sepete na moto lia pe mongo ngote et puis dans la souci bandeko bakufa na Beni bakama pesila ko biso to apeka lima to ko to masila mongo na bango ne baba onyo kwa biso to onyo kwa ma bakonzi bana na likambo oyo likambo ya mbongo ilonga bato za momo de sepete to lia ngote et puis ndo bakufa na Beni comme on est ici là, comme on est ici, biso aux Africains calme. Faut passer la banque, passe la biso. Pour la population, peuple congolais, Banakanda, Alliance Oyo et Boti passe Mboka. Yamozo Mona, Banamboka, sans mobilisation, ni quoi, Tobeni Moutou la télévision, Tobeni Moutou la limité, Batouba Toni, la degré à plus de 40 000 personnes. Alors, bien, on va sentir, on va démotiver, papa motivé, Djangouka et Pamba est paralysé. Nous retrouvons la motivation. Biso la population ya Kinshasa, ya Congo mobimba, pe ya poto Occident mobimba, toye ko marché mukolo na lelo, ko banda na Pascal pe bomoni, point de chute ezali debonon makrevette, mpwete baboya kitoko talimete na l'état moini, marché zaki bien autorisé par Ngobila, bien que to marché sans incident. Kasi na marche na biso message ezali moko tozo soutenir rebelle lutte contre la pauvreté na kati ya mboka kasi babitumba ya Beni toboyi yango totelemeli yango population ya Kinshasa mobimba batelemi mpona koboya bitumba na Beni bambongo ya 6 millions o bazolinga basala feti le 24 janvier peuple congolais baboyi yango bazwande mbongo wana batindela batu na Beni pwete bitumba esila to wana bosa fête te d'ailleurs toza na période de fête mais batu ba fête te est-ce que le 24 janvier ne bobenga sa Congo mamba na fête wana eza ba fête na bino to boy alliance pe coalition ya FCC cash oyo ememi pasi na mboka ya Congo yango le nyokoli Congo kino lelo bato wana kanisa soki to changer pouvoir Félix a eu pouvoir peut-être Mambwe Bongi mais banda pe Félix a eu pouvoir kino lelo changement ezalité to interroger to constater que mwana batu azana mwandambu ya posa ya kosala kasi aza bloqué na l'état moina bato babala kala
balinga kolongwa na mboka te bakanga parlement bakanga sénat bakanga gouvernement bato wana alliance wana kaka lelo il faut ekatana tozotuma ngana na alliance yango na maboko naza na papier nyonso ya coalition oyo basa mpe accord na bango très bientôt tokolakisa la population accord ezalaki nini mpo toyiba secret nango peuple congolais batelemi lokola mutu moko pe balingi lisusu te blague na kati ya mboka likama mboka eza blague te eza aventure te bato nyonso ozomona na gouvernement baolinga mboka ekende te chef de l'état azwi décision ministre ya finance a bloqué azwi décision ministre boye a bloqué bakoto sata mokonzi yango ya bango te alors ebongo biso population part ya population ezali wapi nga lelo na kotelema mpona landela part ya population ezali sécurité na beni part ya population ezali nde mboka etambola malamu part ya population ezali nde mbongo ya lokuta wana ya mabe ya bilongi ya bato mibale peuple congolais baboyi yango alors toboyi yango na grande énergie mbongo wana ekotika kobima te mokolo bakomisa mbongo wana boyeba ke bakobomisa nde ebele ya bato toza prêt mpona liwa na biso nga lela azwana boyebi nga bien basicatrice ya bamasase eza na nzoto alors nazobanga liwa te naobanga eloko te bomoi totamboli banda pascal ti place tokomi donc masse ya population ezali très motivé alors mboka ya congo eza mboka ya bacongolais barwandais oyo batonda mboka il faut babima bakende soki oza rwandais oza ministre na Congo oza mokonzi na Congo yebaka bakongolais banakanda makambo alors tina suka tokombana na bango tobandi déjà d'ailleurs tozelaki une année koka lelo le 30 webi que le 30 nde mambo ya Félix ebandaka na le 31 nde ba publication esalamaka alors tozeli une année niet après une année totelemi nyonso ekotambola ti faut tambola so etamboli te en tout cas tokoyokana te mboka Congo momi biso tozali ONG FAC ne bozomona force d'Afrique pour le changement donc FAC est pour na la lutte contre la pauvreté biso to banda musala na biso avant kutu basala ba pesa ba publication ya résultat ya élection présidentielle to banda musala na biso ko pesa mongo crédit sans intérêt le 4 janvier 2019 alors lutte contre la pauvreté biso to banda yango o bazo sima bazo ko meka mais biso to pesa déjà 50 millions o to pesa ba membres na biso FAC ezali na 1000 membres to pesa crédit sans intérêt Kimbantseka Mobimba Njili Masina bayebi FAC yangana FAC ezobenga bino nyonso o bana posa ya kosangana ensemble na biso poto bunda contre la lutte contre la pauvreté boya awa atosangana FAC ezosala misala nango lokolo to banda ko pesa mbongo sans intérêt to sepeli pe ngende aboye bitumba na beni esila oyo bazokufa na beni bazali ba congolais pasi na bango za pasi na biso yangana message na pesi na population ya bana Congo ba yo message oyo partout ekende ba comprendre les soucis na biso et tant que ba membre ya FAC na suki wana merci oyo ezali likambo ko kamwa na tango wana ezalaka ba mikonza liboso population etambolaka boyete alors tozo ko senga ba bitumbana na benwana esila poto vanda kimia oyo ezali Congo de Antotila bana Congo banyoko makate me lelo ekomi si Congo te ekomi lokola mboka moko boye tozali bato kosoma la Congo pona nini ba mipaya otozo yamba bango tozo beza so mboka a partir la lelo tolingi su makamwana te tozo senga Congo ezonga ndenge ezalaka moto nyo surtout azala véhiculer moto nyo tambola kimia aliaka kimia alors toloba mingi te na kati bino ba mikonzi bomo na biso ba rapport biso tozo pesa oyo ezali FAC oyo tozo pesa mongo ça s'intérêt na ça s'intérêt yango monike ba peuple mo muke bazo bikilaka na condition ya FAC mais tozo senga FAC na biso kene liboso avant que le liboso et tout mana na beni esila o mona FAC na biso ke kene liboso peut to reso ba mutu kanete ba jupe salia merci bien na suki a pour le micro posinga biso dès que ça lui défiler na démarche na biso problème toza na moto aka na besoin ya changement seulement changement kaka bato bazo kufa na beni tu bati bazo kufa pourquoi bazo violer ba maman alors que ni kambwana ici là to na besoin ya changement on a zaki na moi tout ça jouer à Dokende merci voilà ndongo pasenga na do
toza ba mama to boti bino ozaloza président ozaloza nani biso ba mama nde to beti bino to memi 9 mois to moni que président sika koti croyait que changement que za la pour la biso ba mama mais to moni ba na biso ba 5 ans bazo violer bango 12 ans bazo violer 10 ans bazo violer biso ba mama mala mutema misala pesate batata ba okende awe komi o misala ba papa ba chômeur ba o ba kota ki diala ba compagnie kala batikala bo luka ba compagnie sika bana mibali nyonso ba papa ba mama to sala mais o to zomona Congo la biso ko ma lokwa ba paya to ko ma lokwa ba ta souffrance na Congo to lingi batu mingi mupaya koya awa sans audience sans passeport sans visa eza mboka moko ezali lola eza paradis na yango bakonzi na biso ezala ba o bakoti bafongola mitema bolinga biso peuple na bino congolais politique ekomi ntina babebe o babotami lelo toza soufflu te miso na biso eza kofongwama mwasi mobali mboka na biso tosepela tokoma kokende mboka bapaya bana na biso basokolaka bakoko bana na biso bakombolaka bandako bana mibali bakoma bana ya malédiction tobota bango omama kongo eza na mbongo ebele tolingi mbongo wana biso moko tomerite yango basi mibali bana na biso génération nyonso oyo nalaki nango yango wana merci na faki. Merci mingi. Biso tozo viser mututé, mais tozo telemelande coalition ezali entre cash na FCC. Po mboka nyonso tango mokonzi sika kotaka changement emonanaka. Mais biso nzo kande to dindi pena kodinda. Pona nini FCC ali ko CDT. Comment président a donné ordonnance ya konome batu ba mandataire pour ko tanga ba kombo mais ministre azobe ko exécuter ordonnance de chef de l'état pour la kolobete FCC nana keite yango biso to telemi to lobete fini to boyi FCC na mboka oyo to boyi FCC na mboka oyo to lingi changement to soutenir lutte contre la corruption po mabenyo so muto asala ke sengeli muto afutango bato ba dirija kimboka o bayiba ki baza awa justice telema balandela mutu na mutu bayeba ninengo asalaki ninengo asalaki te yango nde ko faire avancer mboka soki yango te to telemi este mobimba bato abeni toujours partager même douleur ensemble. Merci.